Vana Sedieto Kiambote Munkumbwa ye mwana ye tata mwanda velela tulende Sedieto tata mfuma mbanza beto bana bakutukulo watusikidikisa
Tusamba. Entsambo zange mfumu wetu Yesu Kristo yozo wasi yo wangtata mwanda wa velela bika kwa masikilanga munaito tu kwa yemvu se yemwani tata mwanda wa velela. Amen. Ya mwana petata mulimo lelo na date ya le 2 juillet l'an 2000 oyo tozali kokanisa pasi ya bakoko na oyo bamona wete moto mwindu akoka kozongela na esika na ye ya liboso oyo ezali ete moto mwindu ye moto ya yambo oyo bakelaki epai ya Tata Nzambe ina ya kozanga botosi pe na ntina ya kozanga komikitisa to kosenga bolimisi moto mwindu to biso batu mwindu tokomaki na mpasi tenge tozali kokanisa na date ya lelo ya le 2 juillet kotala ete ya solo biso bato indo banda na tango pasi ekotelaki biso mutu oyo ya yambo oyo azalaki ete kokanisa mutu mwindu yebiki Tata Nzambe azali ye mokokolo Yesu ye moko Tata Molimo Santo kasi na bunzoto ndenge batangeli biso na mokolo na lelo kokanisa mpasi ya mama Kimpavita kuna na Angola na 1706 ndenge atumba maka na moto na koloba ete ndenge mobe ya biso ya lingomba ba 12 principes ko baliboso elobi ete tosa luyalu po luyalu nyonso ekoutaka na Tata Nzambe koloba ete oyo azalaka mokonzi na tango wana na mama Kimpavita oyo azalaka mokonzi ya mboka akokaki kosala likambo te soki akei nanu te kotuna nganga Nzambe ndenge bandaki kosala mandengo wana ndenge bapapa balobelaki oyo bamindele ndenge bayaki bayelaki biso lisusu banzambe mosusu kasi bango moko bamindele bayebaki ete bazoya na mutu mwindu azalaki na Nzambe na ye oyo tobengi ete Papa Simon Kimbangu na banzambe mosusu oyo bayaki na yango esengelaki mokonzi ya mboka alanda mateyi ya bonzambe oyo bango bayaki na yango
mama Kimpavita alingaki likambo wana te sana ntina wana ete na songi oyo bamindele batiaka na servante oyo azalaki na kati na ndako ya mokonzi ke mama Kimpavita asalaki kotambola mabe na mokonzi na songi wana suka eke mama Kimpavita esengeli akufa kasi kokufa na ye alobi ete no bandeko na ngai ndo botie na liboko oyo bolandi songi ya baninga oyo baye kasi na kokufa kasi likambo oyo bokolandela yango musika wapi awa na RDC na Congo. Pe na 1929 le DG toza kokanisa elonga to liwa nzembo batata batei biso mingi na mboma na mama Kinzembo pe banana kuna na mwana. C'est vrai, bazalaki ba relégué, bazalaki ba kangami. Kasi ezalaki pe bolingo tata Nzambe esala mona ete esclavagisme donc oyo ezalaki na bamboka nyonso okende ko regrouper bango ndenge toyoki na discours ndenge papa Kondo atangi yango o discours tata Mokonzi bule kokanga batu mwindu nyonso ezala na bunzoto ezala na milimo komona moto akufi bazwi molimo na ye bamemi musala esalaki mama Kinzembo kuna na boma banda 1921 wana kokanga nzela milimo wana ekende te banzoto wana ekende te penyini bandaki kosalema na mama Kinzembo ni molimo baza komema na ndenge ya ye akozwa mampeve banzela nyonso wana ekomaki na baye oyo babandaki koteka bango pe oyo babandaki kosomba bato esengelaki ete bamoni eke mpeve wana ayi kozwama bango balobi eke ete azozwa kokotisa ye na hôpital ya bato maboma kopesa ye batonga ya bato maboma po ete bakoka kolembisa ye po likambo wana esalama lisusu te. Nzambe akokosaka te. Malgré na le 2 juillet 1929 mama Kinzembo atikaka biso kasi présence ya papa Kisolokele kuna pe na papa Mfumalongo tango ake kuna 1933 likambo kontinaki kosala esalaka ke na Mwanda na le 17 janvier na 1946 wana eke papa Diangenda il faut asala accident na Ndunzi tango wana bazokobenga ngo montagne ya Kunga Bananga oyo épreuve palpable et monanaka ete papa Diangenda asali réclamation
en tant que contrôleur ya douane kuna na Mwanda alobi ete ezali mabe motu akoka kotekama lokola ndenge basalaka bamakaku oyo batekamaka ete batile bango na cage bakende koteka bango na mboka mosusu. Me biso bato tobandaki kotekama ndenge wana te ndenge papa Diange nasalaka rapport na ye na gouvernement eke eza likambo mabe. Soki lelo totali ndenge bato solo eke bato babandaki kotekama na biso bato mwindo eza koyebana te ke baza kowela nde biso na ya ndenge baki komonte ku eke papa Diange nda aya kokufa. Akendaki kosala accident na ndunzi wana. Kwete mpasi na biso ekoka kosila. Yango mokolo yango lelo le 2 juillet epesameli pe pole kokanisa mpasi wana nyonso. Yango tolobelaki mokolo wana ete indépendance tozwi bonsomi ya banzoto na biso kasi ya molimo nani tokomi esika wana te. Na lelo oyo tozali kokanisa le 2 juillet kokanisa pe mama Kinzembo toyoki biso wadana banzembo na mabondeli na oyo pe na tata Nzambe papa Nkiangane na mokolo na lelo aye kozongisa biso na likanisi maye mazalaka na bana bitumba oyo bango babandaki kobunda na bunzoto te kasi na molimo. Biso pe tobunda etumba oyo na molimo. Assiette tozwa minduki po ete na bamashete na ni kasi mabondeli yango papa Simoki Mbangu Nkiangane Nzembo oyo kolobe na bibundeli te oyo ya na mabondeli libondeli ya bakoko po ete tokoka kolonga na mpasi oyo po ya kolembolela biso chapitre wana Nzembo wana pe apesi biso chapitre oyo bakotangela biso wana kokanisa mokolo na lelo Oh
Tanga mpe to méditer makasi na chapitre 17 1 Samuel kuna tokomona histoire mobimba oyo ya etumba ya David contre Goliath. Pour la économie de temps, versets 45 à 47. Chapitre 17, verset 45. Tokotana yango boye na nkombo na tata mwana tata molio mosantu. David azongisi na Goliath, bien sûr. Yo ozali koya kobunda na ngai na mbeli mpe na makonga, kasi ngai nakobunda na yo na makasi na Yawe ya nguya nyonso, Nzambe ya basoda ya Israel oyo yo ozali kotiola. Lelo oyo Yawe akopesa yo na maboko na ngai, nakoboma yo mpe nakokata yo motu. Lelo oyo nakopesa bibembe ya basoda ya bafilistia na bandeke mpe na banyama ya zamba mpo Eliya yango. Boye bato nyonso ya mokili bakoyeba ete ba Israelite bazali na Nzambe ya solo. Mpe lisanga mobima ya ba Israelite ekoyeba ete Yawe alongisaka bato na mbeli te to na likonga, mpamba te Yawe azali mokonzi na bitumba mpe akopesa bino na maboko na biso. Na nkombo na tata mwana tata molio kolo soki tokobakisa commentaire moke ezali makambo misato kuna. D'abord défi et puis kondima et puis elonga makambo. David alongaki etumba oyo total na Nzambe na ye. David azalaki face na ye David po Goliath azalaki kotiola David, azalaki kotiola Nzambe na bana na Israël, Nzambe na Israël azalaki pe kotiola roi pe lisanga nyonso tu ya basoda. Donc défi wana ndenge na lobi numéro 1 c'est que d'abord kotiola likambo ya kotiola komona eloko pamba na miso ya ye Goliath azomona David, azomona pe Nzambe na David pe roi oyo ya bana na Israel, bango nyonso tu biloko pamba kotiola eloko pamba ono kamata yo na peso na bamba kobizanga ntina kotiola lolendo komilakisa ete ye amona wana Salomo azali kotia mayele na ye na bato banzambe na ye banzambe na ye pe na bibundeli na ye mpe na monene na ye na kimbinga na ye pe na makonga na bambeli nyonso tu ye azalaki nango. Nde wana nde azalaki kotia nango motema ete akolonga moto mosusu asala entraînement de guerre lokola ye te. Azali professionnel ya bitumba, makambo wana ye nde asalaka yango, toujours professionnel ya bitumba. Azali guerrier, aguerri,
ayebi ba stratégie nyonso to abitumu asalaka yango makambo wana nyonso to pe oyo en face ola moto moko ya ye ayebi makambo kobunda te eloko oyo onani kotiola nzambe na soko ya bibi bana nyonso tuni basoda d'abord bakimi mbangu babibi bapanzani abio nzambe ninu boza na nzambe te azalaki kotiola moto na lolendo moto na kotiola alongaka te et nzambe atikaki ye temps 40 jours pendant ces 40 jours azalaki on dirait na préparation ya koyeba likambo nini oyo ndenge nini makambo mazali koleka nini pendant 40 jours et puis après maintenant est commis deuxième étape affrontement quand il y a affrontement wana ezali examen monene koya komonana esika nini nzambe ya solo azali na libota nini examen David depuis bomwana azalaki akolaki na mabondeli akolaki na kondimane na nzambe yango wana alobaki na Goliath alobi ngai na maboko na bankos nzambe na ngai wana akolongisa ngai kon tata molio mon centre apesi na kati no un acte de foi il faut yeba nzambe na yo il faut yeba nzambe na yo koyela ye likia yango na ye makana nzamo faites-moi confiance il faut yeba nzambe na yo oyo sambelaka yo il faut tia ye kondima yango wana mokolo mosusu papa Mfuma Mbanza moto alobaki yango mpe papa Dialungana papa Mfuma Mbanza papa Dialungana arepetaki yango oyo atiaka elikia na ye na nzambe na ye na mokolo na ye kolo na ye ayokisaka ye soni te oyo atiaka elikia na ye na nzambe na ye na nkolo na ye na mokonzi na ye ayokisaka ye soni te akosalisa ye kaka. Donc un acte de foi nzambe na ye David azalaki na kondima makasi na nzambe na ye ayebaki ete nzambe na ye azalaka kosunga ye akosunga ye na kati na etumbu kosunga ye yango na tomoni David il faut zala na ma kokangana confiance. Tant que David a eu un affrontement, eh bien, nani Saoul a péché bibundeli naye. Kena kubunda na biba habité o bibundeli yote. Bibundeli yote. Lo lenge bibundeli zali ko ngai pena kena na même bibundeli non. Ezali différent na baoyo bazali na kati na moto donc ezali na biso ba croyant ki mani pas moto asalelaka nzambe abundaka na bibundeli par exemple bibundeli ezali na monguna azali na balunette azali na bic azali na bankisi na banzambe na babiloko na nyonso tu wana oyo ya kosalelaka azali na mbongo na ye c'est un grand corrupteur yango tozomona mpe ndenge bato na mokili mpe bazali kosala azali na mbongo na ye kosoma conscience azali na bibundeli na bango ya begrégor bankisi na bango basociété secrète babiloko na bango wana kilikili yango na nde basalaka baafrontaka mais vous ne pouvez pas dans un affrontement dans une guerre vous ne pouvez pas kobundanaye avec les mêmes armes il faut zala na ba arme oyo yayo yangwana ezala banko le papa a répété yango à P6 chapitre qui tombe à pic ezali
batata na biso babundaki etonnement peut être tozwa bonsomi, pas avec les mêmes armes que ceux qui nous ont colonisés. Les armes, armes oyo spirituelles. Mabondeli ezalaki makasi yango wana papa Mfumambanza papa Dialungu bambuta mokolo mosusu na atoni bambuta lobi mabondeli biso tozalaki kobuna tango biso tozali kowela likambo ya bonsomi ya mboka na biso pe ya lingomba soki tokoti na zamba tozali kobondela na bandako motoka ezali kobima biso na banzoto ntango tozali kokota na zamba mabondeli wana oyo ememaki biso ti na lingoma ebima ti tozwa bonsomi. Est-ce que eza mabondeli boza kobondela na mokolo mwa lelo? Abambuta apesi réponse ta te papa toza kobona botika mabondeli yango wana mokonzi ya bule awa ye apesi chapitre oyo arapele biso ete tozali kokenda na mama ngamu na bonsomi ya molimo il faut tozongela lisusu mabondeli makasi po insiste na mabondeli po tokolonga monguna tozala lisusu na regrière te tozonga lisusu na bakokoso wana te il faut nini tokamata les armes autres oyo ya monguna ya Babylone la grande fotozala ya 666 tokoki kozala baarme wana te mabondeli na tata nzambe na nkolo yesu na ye tata molio mosantu soko tobondeli ndenge wana tokolonga yango wana na victoire troisième leçon na victoire c'est que David azali kosala lokola prophétie nano engagé guerre te malobi na koboma yo na kokata yo motu ebemeno na kopesa yango na banyama bandeke bakolia mpe bao nyonso to basoda oya bafilistia bandeke nyama bakolia bino avec comme prophétie parce qu'il avait l'esprit de Dieu. Effectivement nzambe ne peut akokisi ka ya lobelaki po monene ya nzambe e mona maloba oyo ye likia ya kondima ya David ye motu basoda nyonso bapanzana banyama baliaki bango kaka ndenge ntango Goliath azali koya na bibundeli na ye sont avancés vers David sûr de lui-même qu'il y a kolonga David. C'est ce que Goliath azali ko avancer professionnel de guerre. De l'autre côté David azali ko ya na ye mbangu parce que azali très sûr na nzambe na bankoko na ye azalaki na nini il avait juste 5 pierres oyo atiaki na kati ya nani na ye plus libanga moko atiaki na kati ya tala batata bamama tala likambo nzambe asalaka ntango David a lancé les Dieu qui a dirigé parce que Goliath azalaki na armure oyo ya makasi casque de guerre ezalaki kana mwa lidusu moke awana ezalaki kana mwa lidusu moke me tala kaka koluka kaka esika lidusu ezali ekoti kaka na ebomi Goliath ekokaki kotuta na bibende na baarmure mais eke qui a dirigé cette pierre jusque na Trouya pour pénétrer là-bas comme cartouche. C'était le Dieu. Au moment où nous avons dit c'est lui qui va combattre. Yangwana David a lobby. Nzambe c'est le Dieu, il est le Dieu de combat. Yende a yebi ba combat nyo surtout ba secret nyo surtout ya confiance. Ndenge mokolo lelo biso tozali na yango tata molio mo santo papa Simon ke mbanguti angani
alobi, faites-moi confiance. Je ferai de vous des hommes qualifiés dans tout domaine. Et le monde saura de quoi je suis capable. Au monde, c'est que la yene a dominé ba combat nyon katina mokili. Et longa na be longa nyon surtout et ça na kata mokili. Yangwana depuis un certain temps, chaque matin, et ça la angor. Et betaka chaque matin. Libanga oyo il y a Goliath un peu bon qui David. Chaque matin, t'as dit d'angol. Sokoto tili ye mutema. Sokoto tosi ye ba. Fait ça sans recourir na bibundeli na batu ya mokili. Et longa na biso ezali sûr et mokili mobima bakoyebeke bakimbangiste bato mwindu bakimbangiste basambelaka nzambe ya solo na kombo na tata mwana tata molio mosombo. Merci nkolo ya mototele. Merci papa pasteur okoki kozonga wana lite basi mokimbangu kiangani pesi biso bandimi ya tata Simon Kimbangu. Kasi na bitumba nyonso wana ya lobi ete tozala makasi na mabondeli ezalaki na bana Israel lelo ekomi na biso na ntango oyo bitumba ezali makasi kasi tozala makasi na mabondeli ngoto kosenga koral oya fariki toyebi te nzembo soki boyebi yango tuyindula pasi zazi kwa ntama zitukidi kutuyinduli pasi zina za mona masi bankaka beto si twatambula luvuluzu beto si twatambula lusu muna mpasi zina za bankaka ziba mwini imuna pe beto twatambulila nsendo imuna basavant si bamoneke na kalaka kangolo muna bisamu luyindule pasi
Merci, Fariki. Yakode papa Simon Kimbangu Kianga ni tata mokonzi abula lobiete. Na tango tuzali kokanisa mpasi ya bakoko. Banzela oyesengeli te. Mama na likambo mibeko. Na ntina mususu te ekeli ngomba echiri biso mibeko. Pompasi oya bakoko bamonaki ezali ete pwana biso tozala na ibisengo. Kasi bisengo wana ekoyela biso oyo tata Nzambe azali kotinda biso. Oyo ndenge tiluba mieke Nzambe mususu te toyebi Nzambe tata Simon Kimbangu. Yango batata balobi ete bana leli pe bonga Yerusalemi esika wana bango balobaki te Yerusalemi te mpasi na bino ekosila te. Yango papa Simon biso nyonso na kati na lingomba bakateli biso bafete bakolo oyo foto mataka na Yerusalemi. Papa Dialonga na lobaki ete komata na Yerusalemi makambo mibale mabondeli pe kosala misala. Wana Nzambe na biso papa Simon Kimbangu akosepela. Mabondeli pe kosala misala. Muto ya kumipesaka na mabondeli akoki kokanisa susu makambo oyo ezali ya mokili te. O se concentre kaka na mabondeli. Misala Papa Dialonga na lobaki ete misala ekosalaka te. Misala nyonso ndenge tozali kosala kuna na likolo misala ekosalaka te. Osali na mokili. Yango lelo oyo tolongwe awa kobima na biso toyoki biso na tina na misala $10 cadeau phare bolesi Yerusalemi bo nyonso wana ezali ba contribution o ezali ke toza kosala misala na kati na lingomba tozali kosala misala na ntina ya botongi Yerusalemi. Tozala bana ya botosi kolanda manso wana. Pe papa Mfuma Mbanza, papa Dialonga na Kiangani. Ite bazali kotonga Yerusalemi ikete banzoto na bango ezala makasi. Misala na bango ekoka kopambwama. Tosala ba effort nyonso na kati na bolingo mibeko pe misala onkombo tata mwana tata Mulimo Santo. Amen. Tokubike no moko selusia musu tutambuli kwa sedieto wa Nzambi eto mukumbwa se ye mwana tata mwanda velela mukumbwa se ye mwana ye tata mwanda velela